Voilà, maman, vous pouvez expliquer biso pour poisson comme maboye. Pour ça la ronde. Bon, poisson des aboyés, et c'est l'eau moko na ça à tirer. OK. Les gens n'azouaka aïe, muscade. Voilà. Tangawis, na moi fait moi m'kié. Voilà. En tout cas sur la salle on mélange. Je suis allé faire ces pieds. Parce que là le monde a tiré. OK, voilà. Na tira na raté ba mélange ba ça na ba gambela na nga sala ngoto. Mais ce que vous avez faut sentir que olia sur la aïza. Voilà. Tangawis pesa, muscade pesa, oyo ka peka sur. Oh ba chou côté la biso, voilà. Tige boti ça. OK, bon na kamundele. 1000 francs. Oui, 1000 francs. 1000 francs ça nini? Yangombe. Ngombe za mélange na wa mafuta. Déjà na boso wato boso na boucherie wana Ethiopie. Biso za na ngombe penza yango yo. Ngombe. Eza pena viande vraiment. Voilà. Olia beno sentir que na ngombe. Babylone. Damba poisson soupe. Tamziano. Tomuso na pepe soupe. Bana ba tomuso na pepe soupe. Bana poto ba bien na kombona. Là-bas tomuso na pepe soupe. Voilà, merci. Bon la bini mi panzi ba kalinga to sali sauce. Le système comme mingi mi panzi oyo kalingi ba sali sauce. C'est bon? Ah ouais. Ah ils a cuisse to kalingi sali sauce. Décoration. Ngaye le rotonda mbanga. C'est la mbanga. Est-ce que vous liez mbanga? Babo na biso podcast mo liaka mbanga yango voilà otenga ngai mbanga ne pina ngaye oni bakalinga Thomson bakalinga voilà et à part ça ngombe voilà maman il a biso bé déjà yango servi biso ngaye dalia Vous avez la période de safou, hein? Dès du safou, c'est 500 francs. Est-ce que vous avez 500 francs? Safou 500 francs. Safou pene biniko. Tu vois là, safou konti. Décoration. Ah, pas la porte de ma mite ma passe. Pour ça pour moi, on a kini. Biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika. Bonjour, bonsoir, Nabala Nignon sur Yabiso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse, Yamoukousse, Makike Bele, autre Madi, la plus courte de la presse, mais ça, qu'on a la Maradona d'Afrique, toujours dans le milieu. Et donc, j'ai une émission, on s'en est remercié. Mon boss, Nabiso Biska Bozali, mon boss, Roni Malunama, boss Yannick Malunama, sans oublier notre boss, J-King dans Londres, et pourquoi pas na pesa ba mode directement na ba s'abonner na chaîne Yabiso Podcast no bakaka chaîne des actions pour le soutien du peuple. La chaîne Yabiso Penando que na la orphelinat to sunga ba na bitike to lianga na ba na bitike nezala kaka ndeko pa lingala na mona etike bo esitara te bo contacter biso na numéro ezala na bande de cash wala vraiment Nzambe akopambola bino.
Voilà, très chers amis internautes, on a biso podcast, on a toujours toujours Sabino na kati chaîne amini mo sabona le to za bongo na kati ya commune Kala précisément na quartier Matonge bisika oyo te o beta pena lisolo biloko la lokwa to kotaka déjà idéologie ya biloko kolia to préféra ki to kitape awa na victoire total pe nini évolution maleo le kara awa to beta pena lisolo maleo atongo parce que on a tene mo ebibo to pe na tongo ngaye moi c'est pas commentaire na vidéo vraiment ba ndeko no basa bona chaîne intensif peut to lemba peut to metto no lobaka to beta ka c'était botel émission bongo tant hôtel émission ou s'abonner directement au combi abonné na biso pour ce ko abonné na biso tant to lancer émission biso vraiment au comment la notification et ko bima na personne to tin la ko lien comme la facilité bimi au cliquer hôtel émission bande ti souka au liker au seulement commentaire so mon message ça bien au partager pas ndeko musu pe batala vraiment et au ça qui tourne ma carte dans le tout ça na kati ya quartier ya Molokai quartier wa Papa Wemba to ko beta sko masolo ma moteli damas donc dès le contraire idéologie biloko kolia elle mara kolia le bande banti suka na sanga mon côté je suis avec mon caméraman Josué Mbongo moi mon kila bangengene o to ça na entrée to ko bisika mama azo lamba maleo na lamba tongo lamba ba poisson na ye lamba ba kamundele na ye lamba ba ngomba soupe ba biloko zebele vraiment to so ndato présenter vraiment ba ba sabona na chaîne de to côté idéologie ya biloko kolia donc mon réel surtout même mora nanga to ko to centrer na biso to banda pena ko beta pena masolo biloko kolia nezala parce que bana poto bolinga biloko boy to boya ba vacances mino kini awa esenga mo poso ko tumba boy esenga moi moi poso ba chashu na tomate moi esenga moi kamundele esenga mo badi pa maleo na ninga kidiba mo pe loso na mades ngaye donc na comme déjà pas maman awa mais vu que la fois passée dans la na shaba nous salaka pena une mission ya poisson to liaka poisson mais na moni pe la matonge poisson liamara tellement trop ba voilà na biso biki TV za radio to ko sa te maman a to mono to poisson ya awa na ya shaba différence ezali toté ni on a vraiment boko yeba encore en émission les vous a toujours branché et connecté quand la chaîne de podcast par BG Bandi na so na mère maman bonjour bonjour comment on a maman maman Mireille pembe na moto toujours pembe na moto ka voilà maman Mireille le to visiter bino na matongo ko peut service précisément à tout ça. Bon, tu es à la maison de la Bible, les âges, c'est la victoire. Voilà. Avenue Popo Kabaka. Voilà. Chez Grande Sœur Nanga. Voilà. Popo Kabaka, il m'a 14. Voilà. Tu as toujours référence. Référence. Donc, banda au Tirakala. Bon, tu sais déjà 3 ans. Banda Grande Sœur Nanga, soumis le Pangwa. Ok, tout le monde maman poisson, tout le monde maman. Maman réussit à moi pour ça vraiment je la biso poisson mais mais poisson chaque bana c'est différent des années. Mikolo nde to saka ba poisson minene. Mikolo ba poisson mona na te. Koni. Sikoyo ba to ebité tamso poto uti na ba fête. Voilà, c'est ça. Yango sikoyo ba poisson zo mona na te. Kasi o pesa nango ça va. Ça va. Comme ta kolia na ebo 5000. Voilà. Nango ça va. Yana table. OK. Motuso allait boyer, allait moi ma kemba, à chou, et ça un peu bien. C'est comme le poisson comme cher, on se monte à Taloboni. On se monte wapi, expliquez-nous ça. On a biso kana Gambela. À Gambela. Soma kana Gambela, tu as la maman biso. Ba biso ce que tu soma na ba maman ya ni manœuvre. Manœuvre, OK. Parce que tu soma bon so iloko bungi, baza capacité ya bombela yo. Voilà. Kana chambre faut sur les cils. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment la différence à moi tu préfères la maman manœuvre que les chambres froides. OK, bon pour faire maman manœuvre pour baisser à moi bénéfice bien. Bon, bénéfice c'est ça non peine bénéfice c'est à sous. Merci ça c'est la kala. Les wana mama leo ezala kana nu moko kasi ko to komi talebele. Le maraka fait liste na plein sous. Ebele poche plein. Na kwaka awa plein na ranger où tu dois so mi sato awa. Nikolo to tiel mi balé. C'est bilo là là. Te biso bilo là là. Biso ba 15 16 heures aussi. Donc ba na radio ba ni tongo boti 15 16 heures aussi. Sinon. Voilà maman, vous expliquer biso pour poisson comme maboye. Pour ça la ngondé. Bon, poisson des aboyés, et c'est l'homme moko na ça ka na tirer. OK. Les gens na zwaka aïe, muscade. Voilà. Tangawis, na moi fait moi mkie. Voilà. En tout cas sur la salle on mélange. Je suis allé faire ces pieds. Parce que là le monde a tiré. OK, voilà. Na tira na te ba mélange ba sala na ba gambela na nga sala ngoto. Mais soit nous sommes dans la salle il faut sentir que olia sur la aïza. Voilà. Tangawis pesa, muscade pesa oyo ka peka solo. Ba ko musu ba penda ko tumba parce que tout le monde me qui pose bezei, musu senya, ba tout na éviter ba tamba puis c'est kokati to neni. Mais puis ces arts ça dépend. Parce que poisson za yo moko za moi mwasi. Oyeba nde nini
ya kotia ba épices là kotia na folingo vandisa mo ndambo voilà ekota mungwa ba okuta ya moyen ya minene pe senga fo evanda voilà pour wana za evandi etumbami là boli yango yo kama na goût. OK, merci beaucoup maman. Tu poni makemba pe makemba pe migolo ba be kiti fort. Moi ça bénéfice. Nous réalisons sur makemba. Makemba donc kiti. Non que kiti, matali kibale tinde, uti kongo sata ya matali kibale ekoto moite. Makemba kiti to boité. Ngape sur le talibia na tchaka pe cherté. OK. Mon sobo eza na 200 francs. 200 francs. Et c'est 200 francs mutawo à 200 francs. Tu as payé pour 5000 na 1000 francs atoni. 200 francs. Kaka boy 200 francs. Ah merde. C'est ça muké. Au moins que ato sunga Congo. Mais oui. Ah. Biso beto za na kati ya sunga Congo. Voilà. Oh ba chou côté la biso voilà. Tige boté ça. OK. Bon na kamundele. 1000 francs. Oui, 1000 francs. 1000 francs. Ça nini? Yangombe. Oui, Yangombe. Ngombe za mélange na wa mafuta. Ba déjà déjà na boso ato boso na boucherie wana Ethiopie. Biso za na ngombe penza yango yo. Ngombe. Eza pena viande vraiment voilà. Olia beno sentir que na lengombe. Voilà. Ah, moi ce qu'on doit ni kwanga kwanga pezani. Bana poto. Na bisa bino bino na so tala be mission mbango banzaleli bino. Na mo metaka ba tour na Kintu assistant. Mo mission so ya biloko olia utango na Kintu. Luka place to ça que mission na yaka meka. Parce que tonga na olia na komi o el mara ta biloko za mabe. Aliaka bona okitoko. Non, faut to meka. Mo no faut se pelisa. On lo to yakine ma tonge pela to la sape biloko na nge te kamara. So si ça to que le malewa pa la teme bele wa to ke pe na malewa pe maman siko faut tige, c'est la mission tige. C'est la mission tige 3 la moto, c'est la mission tige. L'habité est sur Montréal, poisson à Montréal. Tige, Montréal aura moi tige. Ah, la moi sous firme, ba bon guérison. Ça 3 tiges, mais dans la moto. Toliano tige wana. Avant to côté pena sur la profondeur ya masolo to ça na matonge donc boteni biso en rigueur te ba commentaire na bino mata parce que masolo déjà ya bilo ole kota ba ndeko pe moni mo ba staff mo za ba zinga ba quartier na bino et c'est to kitana sur le terrain pour na ça ba découverte ya bilo olia bo banga raté bo contacter biso na numéro za bande de coche soit bo sali yango na commentaire to roya directement ti place bo lamba to ya pour ça l'émission to partager on est comme ça toujours ko partager donc tiki pena moi temps maman a tout biso ti to mega ko essayer ti na que des places voilà maman le on to betara liso ndenge zala toujours et ça avec la tour merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate oteme zate moi misale monani linga kolobe zate uti musika essentiel to komi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobe zate oteme eza temoi misale monani minga kolobe zate outi mosika essentiel tokomi minga kolobe zate ya kolobe zate minga kolobe zate voilà tu es déjà fait ce qu'on m'a léo ça même place car on a venu pour kabaka na victoire de rôle ça n'est pas réalité ya tongo ndenge zalaka donc ba coopérer belé ba misale belé donc ma pa ma nzala ba préférer mi so comme place moni c'est la victoire on va côté la maison aller mo léo na ya no rythme ya kin dans tous les 4 coins ya Kinshasa ma léo zalaka
tous les 24 communes maleo eza on va on kota kota ba commune presque ba commune différent pour la saba maleo anenge pena et maman on qui na tota place nini oyo vraiment za propre la place nous za salité les alaka comme d'habitude to beti li solo ya mamutali poisson makemba tige to préféré to yape awa parce que lubada badi loso engaye ya bonjour comment on a donc ay Lucas on va fier boy je dis maman lewa awa tika boy to lamba na lamba te balambelo batilo ko tika ba pe mo lamba osoma biloko wapi na gambela ma erni bima 4h au ça wenze tu ba 7h 6h bonjour lamba voilà 10h déjà biloko bini so lamba biloni lamba poisson soupe tamzano tomuso na pepe soupe bana lamba tomuso na pepe soupe bana poto ba bien na kombona lamba tomuso na pepe soupe voilà merci bon la bini mipanzi ba kalinga to sali sauce le système comme minga mipanzi oyo kalingi ba sali sauce c'est bon awa eza quiz to kalingi to sali sauce décoration ngaye le rotonda mbanga zela mbanga est-ce que boliaka mbanga babo na biso podcast boliaka mbanga yango voilà otenga ngai mbanga ne pina ngaye oni bakalinga tomsoni bakalinga voilà et à part ça ngombe maleo no système a VIP ba pondo ezade toza madeso soupe voilà c'est bien allo faut pesali il me semble banda koteka pena boy est-ce que si ça biloko nyonso na journée poti le quoi le pont exemple on a congélateur quand non et si la ka banda ba aéro si ba 15h 16h to 6 p ba tant tapé to que ça peut on c'est le même jour voilà si ko ne bolamba bo ça ba tenir bolambelaka to za te kana na te bolamba ka bo ça peut ka bo te ka bo to za tenir mo bolata ka soko si bolamba longoli lamba on lata za so lamba olati si so longoli so ko ndo blanche teka si ko idéologie teka malewa e uto wa parce que vous en trop jeune la jeune fille na habité soki tanga ka to préférant nous ça na no kopa boem so ça na bana par rapport à mbo ça conjoncture comment on bon na monde na préférence ça la tana otanga na préférence ça malewa na mais na botati teka na teka mais sauvera quand même sauvera vous so idéologie wa ni pour ça ba teka malewa inga mo kana fanda za mbongo tena sa malewa na ngo zo mbongo wa no ozoka mbongo wapi kasi te lo bala nga ozoka mbongo wapi po ocréer idéologie oteka malea parce que ba jeune fille bene ba âge na bino alinga no oteka te oteka biloko mosusu aba bayebi mais oteka biloko te nakoza ndo bambongo na esengi pa oncle na biso na sa eloko boya koyedenga nde na kangisa mbongo mpona ndoteka voilà na yete so za message mto pesa parce que biso poto lia ngo tela ngambanga na fufu ngo le mbanga na fufu etana zelaka tige na ngai ebela basa mélange donc Montréal vraiment depuis longtemps on se la biso ka mère ningo ça la tige wana après to chiter na ndeko tant hôtel nga bena bilo na bien ça li commentaire na message na comme d'habitude le va fona lia pena bande bale tisuka ona pesa bana poto ba diaspora ba boye biso nyonso biso podcast a peta olia tant mo beta tour na Kinshasa a boya osala mo bosala ba exercice ya olia po nzoto faut laisser vous a toujours proche avec connecter vous mettre ba commentaire même vraiment il y a tout ça dans les besoins nous ba ka TV ça radio tout ça mo sala toujours merci mingi kolobisa te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso voilà mama bino na biso beye déjà yango servi biso ngaye dalia Toza bila période ya safu nde du safu be 500 francs est-ce mutako zangisa 500 francs safu 500 francs safu pene biniko tovalia safu ekoti décoration pe bana poto baboyete bakoka mitema pasi kosa pumwe babona kini tosipa mpona banzinzi poussière yango tozipa voilà biloko na biso eza déjà prêt tolinga tolia sikoyo opesanga mpe na temps na lia et après ça
Donc ça va commenter nous tomber ça comme d'habitude. Donc voilà TV za radio tu as qui relax sabino ne va malewa vraiment et comment partout na Kinshasa. Tu préfères tout ça on a victoire pour te faire ça moins différence na malewa mususu te ko sala. To chanza ka moi stratégie. Tiens comme maman tiens nyoso ezali ça c'est bergine na tcha na matungulu. Donc lia ngo mai ya ka. To lia au secte. Fais moi et puis sauce. Tiens. Ya pas biloko hein. Ah pilipili. La sommelon de mai. Sope ya ngoyo. Quel piment. Voilà. OK. Bon, voilà. Merci beaucoup maman Tolia après tout ça la commentaire. Merci. Bilo na nga yango yo. Na lianga moko te. Na rolia yango. Na cameraman nga. Mais nga na olia no pa na ngai. So na silisi da tigeli. Poyem da sini lili. Do na olia bane ti suka. Et ça fait na ki to makasi. Mon réel vraiment si a moyen tina bon sa place au fanda après na ozunga la bac na lia na te bozela na zolia na bo so na mo de kit ka ndenge zala à suivre na ozunga la bino yo ki miso emoni ninga kolobezati otemeza temo misale monani ninga kolobezati uti musika esasa to komi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temo emisale monani ninga kolobezati outi mosika esasa tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temo emisale monani ninga kolobezati outi mosika esasa tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temo emisale monani ninga kolobezati outi mosika esasa tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temo emisale monani ninga kolobezati outi mosika esasa tokomi ninga kolobezati
ya kolobeza te mingi ya kolobeza te matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esasala tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esasala tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange ekoma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esasala tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esasala tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esasala tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te yo omoni nini nalie pene baneti suka elie na ndeko nalinga otika nalia mingi moto moto olingi nalia yango te bongo en tout cas, ma poto, lelo, nale baleti suka bomoni, bosepeli. Tout ça, ben nous sommes allés là, essayer un to gutarango. To peut se rappeler ba point. To bande ko dia awa, bane bandeti na suka. Nale ko na bongo. Donc, Bami Kitoko, mère a tombé pour ça Kitoko, tige, Kitoko, n'a ça que le monsieur Goula, nous va faire la sauce. Eh, va na poto à diaspora. La distance ça pena maman Olia. Qui ne l'équipe partout. Blanc pas. Qui ne l'équipe partout. Bilo oza Kitoko makasi. Ah on a quand il y a commune Kalam de qui vraiment. En tout cas. Nous avons un commentaire. Vraiment, on remercie nos parce que nous avons une chaîne de podcast. Nous avons reçu M. Koti. On l'a liké, on commenté, on partagé vraiment. Et ça, qui tourne ma casse. Donc, on est allé au lien. Tant qu'on compte en entrée, beaucoup de gens qui cherchent la température. Dans ce sens, la maison de la Bible de la victoire, aussi pour Kabaka, on avance au moins à maman, à Tumabilo, on a Tumabilo, on est qui topo, malé à payer. Le roi de la liée, on a voyé que Sankara Foufou, on a l'homme sous les Mbrienga. On a gagné la Miss Girl, elle est Miss Girl. Tina Souka. Bon, boss, n'a vraiment remercier Bino parce que Bino n'est pas ça la rapporte aux amis, Bino Bopé, Sarabiso, même idéologie, Bino Bopé, Sarabiso, moi,
systématique pour que sous ma casse yo kota ba qui cherche toujours ton message ko sala mon boss Roni Malunama boss Yannick sans oublier boss checking à Londres pourquoi pas ne remercier directement ba s'abonner na chaîne il y a biso podcast ba fanatique ba abonné biso tout vraiment que lingara bino mingi sur émission Koti pour ça la toujours exercer sur l'émission bande tina suko si au like au partager et ça la qui tourne ma casse bande ko ba s'abonner na chaîne to lemba to betara c'était toujours pour s'abonner na chaîne il y a biso podcast ba surprise là tellement belle ba émission déjà il y a innovation déjà Kota qui vraiment donc ba biloko sikezo ya déjà bon ça déjà abonné na biso parce que votre émission ba abonné biso de ça ma paix autant le s'abonner directement moi commenter partage et OK ne là qui tourne ma casse après si ba moto directement na bateau ba soutenir vraiment la motivation famille na ngai mobile ma famille ya luba moto belé sans oublier ba base na nga privé le là Mama Shinda ya Puyol ma copine privée depuis pour moi na tokona na camarade na motema ba moto sous na Glo ya Gonda la fille en couleur sans oublier mon big manager depuis France na Paris Murphy Ngamaba sans oublier Argo Maka France na Paris conteneur à Bilamba et pourquoi pas na fait ça va moto na sous na Elodie la maintenance na Bundes elle marque de la presse à Botama bon le 8 mars journée de la femme donc ba cadeau na bino vraiment et ça la ngade na toujours na milieu l'autre zaki na commune na Kalam na victoire pour la sané maleva vraiment évoluer awa j'espère que moto ba na baneti suka plutôt chité na biso na nginga moko te na ki na cameraman na ngai chose mbungu moi on kila bangenge na ye directement moi notre réalisateur il y a deux basali sali soit nzabe ba moto belé et puis ba moto ba tout vraiment ba s'abonner na chaîne il y a biso podcast aux gens pour repasser toujours le meilleur tous les gens kota toujours na milieu et ngai ni na lobaka ceux qui n'ont pas profité ceux qui peuvent nzambe azongi tenga na bino tokutana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika